Allô, 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 bonjour. Mbote na biso surtout bolinga mama Elia neti ndela loba kaka allô, allô. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage. Ensemble suivant maman Elia neti. Mbote na bino surtout ba prétanga matoi na bino pona kolokanga. Miss na bino pona otalanga na bi merci beaucoup parce que nazomona ba abonné pe baza ko bakisa makaka. Ba abonné bazo ebele merci mingi na ba abonné na ngai. Merci pe na ba o baza abonné te mais batalaka maman Elia neti en tout cas. Merci vraiment c'est très gentil de votre part parce que musala o ndenge tosalaka so ozosala yango bato baza kotala yo nde ozoka esengo yango ndenge ozosalaki bato mpe baninga bazovanda bazwa ata batala ngai yango mpesa su courage ya kosala me nde nalobaka ke ndenge nasalaka mosala na nga oyo soki 5 personnes batali nga eke 3 personnes bayoki epo bacomprendre message na nga yango nde esengo na ngai lelo naza posa tosola vraiment toza vraiment na kati mpenza makambo vraiment ya kati ya libala mpenza na kati vraiment ya mariage eza vraiment makambo ya libala nde tozosola lelo tozosolola ndenge boyebi nakoma kosola bino bacommentaire nde nalobaki soki mwa likambo ezali komelanga kaka na commentaire kende kaka na clake nde natunaka nabosani boza bien bolimbisanga pardon boza bien nga ça va naza bien fumukanda aza bien famille eza bien liboti eza bien tout le monde va bien. Donc, tout le monde va bien. Le 28 novembre, c'est mon anniversaire. Je sais qu'à la la cadeau. La Ashley, c'est mobile na yo, hein. La cadeau. La cadeau. L'idée à passer Francis Lola. Yoza obotama na novembre neti pe ngai joyeux anniversaire na yo te le kaki mais yangeza le 28 novembre cadeau na nga pe nazo la cadeau. Amen sole. Pesa bata Irlande nyoso mbote. Aimé cadeau na nga na ozela. Christine yebisa mobile na yo ke cadeau na nga na osala nini na ozela mwa mbui mama pasa na ozela cadeau poste eza nango wese réunion pe ezali manigram pe eza nango nyonso to wana ezali mama ile ni toaza cadeau à part ba cadeau nazaki na osala appel de fond na osenga aide moko na bino bayibolinga nga na bino bayibotalaka ngai boyebi ke nazaka partenaire na orphelinat mo ezala kuna na Congo le cri d'une mère naza partenaire ya orphelinat wana alors nazosenga na bino nyonso surtout awa déjà nga na botami le 28 novembre mois de novembre yosila kaka dans 2 jours mois de novembre ezosila nango tozokota na mois de décembre soki nzambe asala biso grâce po toza eliki kaka nzambe asala biso grâce bana na baza kuna ba orphelin bana posa ya kolia bien bana posa ya komela bino mo boyebi ke ata abiso esika toza na France na Noël bana baliaka dinde tosalaka dinde na ndako alors na Congo na biso kuna na place ya dinde basala kaka wilki bino mo boyebi bana baliaka soso yango na osenga o aza na mwa 10 euros o aza na mwa 20 euros aza na mwa peu importe ata 1 euro tout fait nombre boyebi ke mwasi oyo atiaka 3 makuta mabonza na kati église ye nde nzambe apambolaka ye nde nzambe alingaka mabonza nde koleka bato nyonso ata oza na 1 euro ata oza na 2 euros ye Marie Paul Elumbu boni yaya yo santé ndenge kimi ezali oyoki ka message onga na lancé déjà yango wana nazozela bosunga boyede bana ekosalaka bien awa na poto toboka babiloko na bapoubelle et tout mais pourquoi pas aider les orphelins bana onga nazosana naza na bana baza de 1 jour à 16 ans nde bana baza na orphelinat kuna de 1 jour à 16 ans basi pe mibali bana kati ya orphelinat na biso kuna le cri d'une mère ezalaka na Congo kuna eza na GB tokotana na lisolo na biso ya lelo tozosala likambo eza na vraiment na kati ya libala na kati ya mariage nde nalobaka ke émission mama Elia Nitu eza mpona kobebisa te mais ezaka nde mpona kobongisa lelo tozosolola naza kosadresse na bato baparrainaka bamariage bato tobengaka batémoin bato tobengaka baparrain tobengaka bamarraine bango nde bato mpenza oyo mama Elia Nitu aye koswa na bango lelo parce que bajeune fille babengi ngai mwa mingi babisinga mama Elia Nitu tolandaka o mingi ndolo bakosaka émission mpona biso ba jeune fille na yo biso ba jeune fille na tolanda ko mingi mais problème moko toza na ndenge to naza na problème na ngai na marraine na ngai marraine na ngai ayebisi ngai ke mobali kolakisa penza ba faiblesse na pa mobali te kolakisa ye penza ba faiblesse te ko moko fo frimaka et pas mobali na yo fo frimaka moi ko sopa na mingi te sino te wasa nini aya ko monelo na ebite bino bato bozotala ngai bokomela na ba commentaire est-ce que Marie non a na raison ninga yebisi filleul na ye ngai personnellement na sepeli nango te na sens que to édikaka bana na biso la Bible nous éduque la soumission Bible bien biso femme soyez soumise Bible bien biso une femme sage bâtit sa maison mais tant vous avez déjà na filleul na yo ke kolinga kopanzala te kolinga kolakisa mingi te ke yo neti olela effort mais ce qui sikoyo alakisi yango na molongani na ye te alakisi yango na moto apesaka te bilengengeli na kati ya lieu sacré
Moto apesa ke bilenge ngelingi na tanga makembese. Sikoyo yo marraine oyebisi mo anoke kolakisa mobali yango penza mingi te bolingo makasi te sino te ekosopa yo aya mo aneti nini amadi. Est-ce que ça la vraiment yo za marraine ndenge nini? Yo na pesa merci beaucoup na mama reine Mimi Njoko na parrain na ngai e jeune Njoko ya baba. Parrain na nga na marraine na nga baza couple moko magnifique. Magnifique. Marraine na ngai so tozata na Kinshasa tokendaka ne zando ala kisabi moni mbisi balambela ka mopandi yango omoni boy baka ke Mimi Njoko yesko aza mongo moluba bota siko mélange mibale mongo na moluba moluba za mwasi ayebi kolenga boy basa baluba kala nde bazaki ata mobali azolia ifa pandaka na se ifa pandaka ne eza soumission obalakisi ndenge bible bino biso bazala soumise siko boy pipe basa boy biso ba mama so ba mongo kote ko lamba loboko basakana kate basi ba mama ba mongo boyebi so oyebi na tango ke so bazole mbanda mongo bandika kole bazolinga mbanda ko mbanda ngo so mongo si bazola mbanda mongo alelisi yo sikoyo mama yo yebisi na fiole na yo ke kolakisa te kolakisa ke mingi te bolingo mingi te aya komonela yo mama yo soko vandaka na mobali no bon kolakisa bolingo mingi te peut-être eza éducation oyo ozwa eza ndenge na yo ba jeune bazana no vraiment trop mûr na mitu na bango te baza bato kobisa makamwa ndenge wana te botika bato bakende ko vivre vie maritale na bango ba découvrir nini ezaka na ndako libala bo pesi conseil il faut koyebisaka na bana basi ke soki mobali amati yo kita mobali soko amati yo kita franchement vraiment soki mutu aza na pose ya kovanda na libala ne malamu soko aza en soumission te akovanda na libala te ato zongenga tozo takataka ato leki mami wata na kitoko oza na mobali aza mokuse awa mwa chindo mais soki mobali wana yo oza se soumettre na te yeboyi bango déjà ke mobali soki déjà saki na mwasi na makembese kitoko ne lobelaka so mobali eloko moko te ata bato baza komo po yo bato bazomona lati bilamba yo azomona bolumbu azomona ke oza na yo apoil donc okoyebisa mwana te ke ekosopa yo esopa ye na ndenge nini mama te jeune fille na yebisa kokina kosala émission yo kolandanga na biso ala olande ngai jeune fille soko olingi oganye libala ko fais-toi petit, Dieu te fera grand et pas ya mobali na yo soki sikoyo lekisa mobali na yo ki nga na lingaka yo nga penza na lova yo yo penza za bolingo na nga yo penza za motela kisa ngo na mobali na yo oyebi po o gagner loko ba ganyaka libala za botuna bato basala ménage à 3 ba yebisa bino ndenge ni ko wela mobali za ka jeter wo weli mobali bato mbale po o gagner libala tukana mobali ezelo ko osakana na ngote ezelo ko osakana te botuna bato ba refaire ba vie ba yebisa bino botuna bato basala ba ménage à 3 ba yebisa bino bino bokasi baso ko ba maman bazo ndenge bavanda ndenge wana malgré que tata papa wemba papa ya biso que son homme repose en paix akenda ko zo ba gauche à droite mais ba pikola maman amazon te bokani eza jeté ti akunda mobali na ye bolingo bo mwana balinga na za na 15 ans ti akundi mobali boyebi basi boni baleka wana siko za mobali ko papa wemba boyebi basi boni baleka wana mena na ngalo na Maria Rosa soki yo tendela muna ngae koma neti faze tonda ba fote bele donc papa mba vandi azo composer nze mwana ki Maria Rosa soki yo te le amour na comme ba phrase phrase tonda ba fote eza jeté bolingo balengela kango ba jeune fille bo fana bino bolanda deuxième maman nga deuxième maman bino zopsa ya ofele na zopsa bino ya ofele nga moko naza marié na yebisa ki bino akala mingi te sans ambassadeur grâce je vais renouveler le vœu bokani ça sali panango ba kwa ngana makabu ka pete bo renouveler ba vœu tango babala ki na bazolo na no sal baselo na mariage ya kafu mokile moni ndenge babali yo po ezaka ya kobomba te video ba video ezali ba moni nde babali siko kansa te babala ki yo mariage basalela ki yo siko so bazo renouveler ba vœu eroza siko ndenge nini bokanisi po moto ko matina niveau nezali panangu bate il faut kozala na soumission il faut kozala na amour tu dois répondre aux attentes de ton mari mibali balinga baso balengela bango kokanisa te que sozo ki na musala ozo salaire ya 2000 €, mobali azo salaire ya 1500 € que yo komi supérieur ya mobali rien pour ceux qui mobali wana bien ko tromper yo akokende na kotala ba 2000 € na yo te boyebi basi boni baza na mbongo baza koluka mibali
basi baza na mbongo baza koluka mibali boyebi bango boyebi ke eza na basi basomelaka mibali bandako eza basi basomelaka mibali bavoiture eza basi les femmes qui offrent le voyage tout le temps na mibali boyebi bango mais je ne sais pas j'ai pas compris cette maman ou qui ne veut pas savoir na moninga que non ko la kisa bolingo mingi te sote moi te so pana rozaneti il va prendre le dessus mais non mon bal aura toujours dessus moi c'est faux à l'inférieur mon bal aura toujours supérieur bomonaka te basi ya bakonzi bazangaka bolingo epai mibali na bango bakonzi boyebi ndenge toyokaka masolo na Congo ke kutu ndenge aza wana mama wana atompaka patron na nani na chauffeur boyokaka ngo te ezaka nini manque d'amour manque d'affection omona moi c'est bolingo bolingo eza mbongo te l'amour ce n'est pas le matériel c'est le cœur l'amour ça se sent ça se va bolingo eza loko moko bolingo ala kwa sur la parfum omoni soko otia parfum moko boye yo mesena ko tia parfum moko boye mobile no so ka sur la parfum na moko moi sinanga akanisa eza nzoka eza eza mutu mususu mobile no faibo na sola nzoto na yo mobile no faibo na sola parfum na yo eza mobile no faiba batik na yo ya bolingo. Moi, je prêche l'amour. Moi, je ne prêche pas la haine. Moi, je prêche l'amour. Soyez soumise. Ma fille, vous se soumettre. La soumise. Et puis, la soumission, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui nous oblige d'être soumise. Ce n'est pas maman Eliane. C'est la Bible. Femme, soyez soumise. La Bible, elle nous dit, une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Et toi, femme, tu veux être quoi? Toi, tu veux être une femme sage ou tu veux être une femme insensée? Ça t'a de choisir. Les conseils qui t'a donné ta marraine, c'est les conseils d'une femme insensée. Insensée. Envoie cette émission à ta marraine. Il faut qu'elle regarde cette émission. La soumission, bolingo. Apprends à ta filleule comment servir son mari, comment se laver, comment prendre soin de soi, comment faire le lit, comment même la lait sacré au PC moi. Oh là qui c'était moi bilingangeli, oh se poser na papa, t'as moi, il y a des filles qui ne savent pas faire de câlin, il y a des filles qui ne savent pas caresser, il y a des filles qui ne savent pas toucher là où il faut toucher. Il faut leur montrer des choses comme ça. Regarde, quand si tu touches là, c'est là où tu vas allumer le feu de ton amour. C'est comme ça, c'est des choses à apprendre à vos filleuls. Mais il ne faut pas dire à vos filleuls, ah non, il ne faut pas montrer, mais comment montrer tes nengenines. Moi, maman, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Et pourtant, moi, je vous suis beaucoup. Moi, j'entends toujours, quand vous parlez toujours de la soumission, tout ça. Mais bah, maman, botika, les jeunes filles, n'écoutez pas ça. Ce qu'on veut qui marraine dans ce qu'on ne soit pas soumise, marraine wana, si tu as tes problèmes, ne cherche pas les conseils chez elle. Va chercher quelqu'un d'autre. Comme tu l'as fait, tu as appelé maman, il est à Nito. Soyez soumise. Être soumise, ça ne veut pas dire que vous êtes idiote, ou vous êtes imbécile, ou vous êtes comment. Non, non. C'est seulement pour pleurer à votre partenaire. Montrez-moi votre mari que je vous aime, je vous respecte. La soumission, c'est comme le respect. Les femmes qui insultent leur mari, ils se sentent comment? Tu insultes ton mari imbécile. Mais même si tu vas dans le lieu sacré avec ton mari en question, pendant l'acte sexuel, s'il pense seulement à ce mot-là que tu lui as dit imbécile, on ne peut pas température bolingo sakanini ekitakaka. On ne peut pas insulter la personne qu'on aime. Il faut que ça motu bolingo. Botala so bozana bana na kati ndako. Ceux qui papa azaka tendre na mwana ko mona balinga mingi bingi papa. O mona mama ceux qui osa vraiment tendresse mingi tena mwana. O mona mwana ka so monika papa. Papa. O mona ka boko mima yena papa ne moi été. Ce n'est pas que yena papa ne moi été parce que asali atali que papa aza un peu souple, maman aza dur. Yango ke ye ami pesa kaminge pa ya papa, ki ami pesa pa ya maman. C'est comme ça. Boza ba maman, boye bien ou bien. Ce côté oza trop dur. Na mwana. Tant ozo boko la, okomona mwana kozala beaucoup plus penché na papa, ce qui papa aza moins dur. Ce qui maman aza na ye faible papa aza dur. Okomona mwana kozala trop attaché na maman que na papa. C'est comme ça. Bolingo sengaka kimia. Bolingo eza tendresse, eza ba caresse, eza ba soumission, eza ba respect. Yango za ko englober bolingo. Muto balingaka ba fingaka ete. Muto balingaka balwa mabene na miso batute. Muto balingaka soko lingi muto ko fingi ndengene. Soko lingi muto fula kisa muto kena lingaka yote. Fula kisa ke nalela kayo tongo pepo kwa nalela kayo butu na moi nalela kayo shilo tovande longo ya tovande longo shilo tovanda na biso
nazala ya yo papa nazala ya yo papa ozoyoka ozolelaka nalelaka yo nazala yo ntongo ti pokwa butu mpe moi bajeune fille nanga bolanda deuxième mama abino azoyebisa bino clé ya libala soki mobali no ayebi kozalaka mwasi moko très gentil orespectaka ye ata amoni mwasi aza kongenga ata aza kotakataka lokola asanza ata aza kobriller plus que l'or aotala kaka ami la mienne c'est la meilleure mais soki oza déjà koyebisa mwanaki apanzala te boyebi ke bana nde tozala bomoto moto aza na caractère na ye akozala peut-être na mobali na ye abandi komaki mobali na ye respect abandi korépondre mobali n'importe comment parce que yo marraine oyebisi nini ke non soki olakisi ye mingi kolingaka ye akomonelo mais soki alakisi ye mingi te ka olingaka ye bolingo ngo kolekisa yango epai ya nani ya lelo eza ya biso ya lobi eza ya nzambe kolala kolamuka eza habitude te soki lelo eza kote ya mutu ke kolekisa na yo bolingo te kozala no boye te estce lobi soki olali oyebi soki kolamuka sikoyo soki neti mutu azolakisa moninga na ye bolingo te alali akufi akei akeka na bolingo na kati ya motema bomba yango boyebi ke kobomba bolingo kobomba sentiment ezaka pe eloko moko mabe il faut pas partenaire aza na doute na yo il faut pas mwasi na aza na doute est ce que mobali nanga mpenza alinganga okomi kosepose bakesio bi mobali nanga mpenza alinganga oza na badoute mpo na nini parce que mobali na yo alakisaka yo yango te ce n'est pas bien mobali mpe avandi aza na badoute est ce que mwasi nanga mpenza alinganga parce que mwasi mpe alekisaka mobali te ke nalingako eza mala wana eza bolingo moko ya mabe bolingo fo bozala bolelana mwasi alela mobali mobali alela mwasi partout boza kosekajele bino mibale partout boza kosembrase partout so bato l'amour ça se sent ça se voit so bato batabi bato na bolingo balinganaka soko komi bopapa ali konza nikesi boni madame azabi te madame lela otamboli yo moko papa nikonza je te fais des gros bisous sala mama nanga ba bisous ebele lelo tamboli mwa te na tamboli moko madame aza ndao parce que ba yebike tango mwa nikasi nito akoti na magasin na sima nango elia nito azolanda c'est ça comme le quoi bana mapasa ben séparable comme pona okabona ozomona ke po bokabona pa si mobali azoka posa ata akende na yo na musala moi ça ozomona ata na kende ata na mobali nanga na musala eza na temps moko ya un temps pour tout mobali fa ke musala moi fa ke ne musala mais bokota na kani na pokwa en tout cas nanga kolobela mingi ba marraine il faut boyebaka ke bozana musala munene ya kosala nini ya kolakisa bana ndenge ya kovanda na ndako ya libala est-ce que bozoyeba ke ba jeune o baza kobala bazana no solide te na mitu omona mutu aza na 30 ans mazo réfléchir le quoi mwana moko ya 10 ans mais âge ne moi à 30 ans omona mutu na 30 ans bazana incompréhension otobenga linga la mo comprendre c'est comme mutu ndenge wana yebisi kolakisa bolingo to moska obsko bebisi moto bongo moni place ni obebisi ye bolakisa ba jeune fille nanga bolingo ata na musala pa etosalaka il faut respect zeli kwa sakana ngote lekisa mobile kona respecta kwa lekisa mobile ke yo penzo za mfumukanda lekisa mobile penza ke ngana yo ngana na si yo za likolo na yo za mokonzi wana ni ba pembali ba sepelaka omona mobile aza mukuse bolimbisanga pardon omona mobile aza vraiment il ba bible ba ni taille ni beauté mais à mon respect moi c'est nazo pesa ye bolingo moi c'est nazo pesa ye et comme ko pesa ye la joie de vivre et comme ko sala ye grand akomi ko bimona aza kitoko akomi ko bimona amokusa saka 1,50 m akomi ko kuntu mo za na ba 2 mètres pourquoi parce que azo mona ke moi c'est nanga respectanga moi c'est nanga linganga respect na ko zo pesa ye bolingo na ko zo pesa ye ezo sala nini et comme c'est grand or que moto za na petite détail mais comme le col a grand mon koboye na kati mibala zo mimona mobile ntu mpo ya mbinga ya mulaya sa 1,80 m nzoka anika na 1,50 m pona nini par rapport ya respect na amour oyo zo ko pesa ye et longoli complexe même ya taille na ye et longoli complexe même ya beauté na ye bolingo c'est important bolingo c'est vraiment important tout le monde a même na kati ba famille nga za famille moko ndeko mo ebisinga lobike mama abiso na mona kalingaka mingi mwana biso asuka ngabi meza normal mwana nasuka kangeli bo molinge mabeza wapi mabeza te ozomona yoki ngo ebisa nani fiole na yoki collecter oneza conseil malamu teza conseil mabe ba jeune fille nanga nene ebisa kabino soko la muki na tongo so mobali yake musala bungisela ye
bambali bambali bakina musami na ba jean déjà na butu bongisi le jean na yo chele wana obongisi déjà débardeur na yo chele wana ba chaussette na ye bani prends soin de ton mari, c'est là où il va encore t'aimer beaucoup plus ce qu'on soit soin mobile mobile na kolingo mingi eza basi musu ba perdant mabala pona distraction ba perdant mabala pona impolitesse ba perdant mabala pona manque d'attention ba perdre en opé parce que mobile azana posa ya muto azo cajoler mobile azana posa muto azo l'accès après ça qui tendresse mobile azana posa muto plus ça amour est très important batumi ba perdant nengo lo kaka comme ça ba botolanga mobile faut ça qui distrait ba botolanga mobile ça qui distrait ba botope mobile te bana boza na distraction na bolingo te bolingo nga distraction te muto akosa bino te bolingo elinga distraction te faut boza éveiller na bolingo prends soin de ton mari bongise bloko na tongo nga kindaka so mo ka kindaka na mona ma copine dinalandu so ke pa dinalandu tala bilamba tala o nyoso so na kena vande les copines tonge lamba momoni nga tongi dinalandu tane nga tongaka okuta dinalandu mosa kuto mobile na baki pona ni so ba koma mos nanga obaka dinalandu follow ba ke dinangolo dinangolo la couturière moda okuta tala bilamba azana bilamba ko tonge belé mais omona makopa na bonsa na gamel ya chérie ya lobi po akemusala c'est ça na bonsa déjà café na ye na sala so boso na buto na osala café te tala kaka ndenge papa akemusala na tongo na osala déjà c'est ça ko yeba ko lengela il faut ko lengela bato ba lengela ka te so mutu biso ka lengela kana ete azo kosa yo sa trébucher déjà ba blessé de guerre bazali alingi yo pe okoma lokola ye non yeba kolenga tala mona tala bilambe bele ya kotonga mais ya eta pour tourner na lobaka eza na moment tikela no bilamba na ye wana azotongela mobali akotina na cuisine alambi na mobali na ye so asikolambi ya mobali na ye abongisi mobali na uta musala alata culotte Aurélien Ngolo so asalati na ye culotte abima lisusu so apesi rendez-vous après 19 yebaka oriata asalati culotte akoti abima lisusu te alati culotte na ye abandi kolia mobali na aliaka atikaka mambo otonga bimi na télé ake kovanda na mobile na mesa ti bakosisa kolia basolo li basilisi mobile na eta wakenda na canapé abeti mwa ngola ni ya nini abeti mwa pongine ya canapé wana ya sani ni azongi na télé abandi kotonga c'est ça une femme prendre soin de son mari moi aussi quand tu es une femme il faut avoir les atouts ce que oza faut nga ozala moi si moko dynamique ozala vraiment moi siko yo moko faut nga o marquer mobile na yo oyeba ki mobile na nga fa manka nga na boy na likambo boye ba ke soki moi na nga zala ki awa nde bato basi baliaki na sepela mingi tana na matanga na ni to na matanga na Congo kuna tango boucle na nga akufaki nga na ke kokunda to ke cimetière na mobile na nga semeki na nga papa Larius Nitu je te salue mon beau frère de cœur ya vana na Belgique to zakile na kokunda et pourtant to zwaki service traiteur. Il y a petite sœur nanga Agnès Mbouy pour asala lepso msa kolamba. Mais tant que tu cimetière et le quoi li bosso tant que ce mec nanga mongabi moi bana. Soko zaka batu banga ki bali yanga na yebi kutu te pour yo kende ki cimetière. Il faut que ça awa ta batu ne batondi soko zaki awa batu banga ki bali ya déjà. Na sepela ki monga bien. Mon beau frère il sait de quoi je suis capable. À mon absence à moi bana le quoi la moi bana qui est cimetière yango bato ba traîner ba lena mutu ce qui moi bana zaki awa moi bana wana ezali ngai mama ile anitu ce qui moi bana zaki ande bato basi balie et tant on yoki yango na bien bon ngabi c'est quand même utilité moi ba moi bana za itila mbala mona sali nini na ki ko pesa coup de main na mutu bande ko lamba na simbi ka bo bato ba sani to bandi ko tumba bataba to bandi ko tumba bangulu bato bandi sani nini bato bandi ko lia mo ki sepeli singa na yebi ki de beau-frère nanga yebi ki place abo ce qui moi bana zali makambo eke bien amu ki absence moi bana linga ozaka ndenge wana na kati ya famille na yo bayeba ki yesu ko azalaki awa soki domtil makenza azalaki awa déjà bato basi ba melaki déjà lokola makenza azate bato na ba militaire c'est ça likambo la famille babi beya Zakari soko azalaki na mariage mona ngala taki toko po ngaki orienté bien mais lokola beya zate yango et l'équipe c'est comme ça linga ozalaka utile na société zala utile na libala na yo zala utile na famille na yo zala utile na musala zala utile partout même à ta église na bino ceux qui ont motokombola ka église que jour no était faut baler là-bas bato batami za ba bampe za ba simbi bampe za za pousser ba bien en tout cas
Ce qui m'a mis à Zaki Awa, ne ban o déjà c'est pas ça ma kala de ordre c'est salamaki. Linga ozala mutu moko ya ndenge wana. Ba jeune finanga. Donc il faut donner le meilleur de vous-même. Na mobali na mibali na bino, na ba belle famille na bino. Linga faut linga ozala fier que oza fier na yo moko yebi que je suis capable de faire ça. Il faut être une femme dynamique. Il faut marquer batou. Absence na fait ça remarquable. Présence na peut faire ça remarquable. Tant ozate makambo tant te babi que po ya zate. Tango za babiki po ya za yango ezoleka bo c'est ça na mobali foza ndengwana libale za kaboko zate au voyager na yo mobali na yo asepeli pour l'absence na lokolo zate pour na nini parce que yo chaka ye makelele soko za ino so makelele tango za na voyage cha au moins il est parti waneza mabe za lokwa babiso botongo voyage za billet ouvert pourtant muso kende pour na 30 jours mona ka 15 jours mata vient lobizonga yo mo ko vanega ezali kambwangolu nazongolu na miso ya nzambe c'est ça ok dès que va pour 30 jours mon c'est qu'à 15 jours bah biso qui na réservé le besoin bien ça ni ozonga donc on le dit c'est comme ça bien nazo manquer c'est kazolia bien te peut-être que on a congélateur mais beaucoup que na congélateur alingi souté ala posa na yo moko présence na yo mutu parce que c'est moi ça za fleur moi c'est na munda o nyengisa ndako nit na zaboy fumukana na nga sate fumukana na nga akuta nga na zaboy koya kaka ma eloba nango yaida eliyo ko yibisa mutu mobali ngana koko yibisa mutu mobali peza ya solo parce que je sais donner le meilleur de moi-même chéra zokota yamba na mabizu kozala ka mosa kutuna ka mobali makambo te pamba mobali aza musala allo na yo kiboy na yo te kozala bongo te mobali nga bongo te mibali basipela bongo te mibali balinga nde mwana te foza mosi likambo za wana kati monte mevandi mozoka moma nini na obimisa likambo na osolola ngo ndenge nini eza na moma nango ata soko ganga po bato mosusu pa mobali na yo kozala lion te volcan basopela yango moto basopela yango mai mona moto ekufi kolingo ozala lion te mobali bazalelaki lion te mwana ndenge marene biso marene aloku te kozala lion epa mobali te ezala lion ata na bato mosusu babozaka lion epa mobali ozalaka agneau. Une femme doit être douce, une femme doit avoir une façon de parler, une façon de servir, une façon d'être avec ton mari. Il faut savoir attirer ton mari vers toi. Kozala mo sote allo yo na yo ki boye bayebisinga boye basi bankola na biso baninga na nga basi ba age na biso botika komema bana na ndenge oyo biso tozalaka. Quand je dis biso nazo ba bato génération na nga nde tozalaka basi tomesana bomesana nga ete parce que nga na sala yango te kubenga mobali kusonsa mobali na téléphone allo oza wapi yango yo boye te non mobile a commencé à me garder numéro de téléphone. Pour ayama yo, aliko yambote. Parce qu'il y a une conversation que vous allez et que vous allez kaka koswana. Moi ça bonga na tendresse. Moi ça bonga na sourire. Moi ça bonga na tendresse. Moi ça bonga na sourire. Moi ça bonga serviable. C'est ça une femme. Il faut se démarquer. Il faut savoir se démarquer entre les femmes. Il faut se démarquer. Il faut zalakayo. Il faut avoir les atouts. Il faut être dynamique. Il faut être une femme. Toi-même, tu es fier de toi. Tu dis, moi, je suis une femme. Moi, je le suis. Moi aussi. Une femme, ce n'est pas les maquillages. Ce n'est pas beaucoup de français dans la bouche. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une femme, c'est la tête, c'est l'intelligence, c'est le comportement, c'est le caractère. Nous, quand c'est pas ça, ma tête, ma tête, tu vas tirer ma pouvoir. Moi, je vais tirer le zoanan. Ma tête est contactée. Oh, ma tata, te. Kolingate ba tout la koto le causa ma tata. Non. Linga ba kutu toza matata te mukokali kambo kozande bakoyeba ke azakande boye me kolinga te ba yeba kayo mingi so ba yebi mingi za mabe
Ce qui va yebio mingi ça malamu te. Ba koko provoquer likambu, ba provoquer yo kana likambu moko, ba bi ke soka to lobi boy, ako réagir boy, ça bo mbala moko ba provoquer. Ba ça likambu moko réagir ba si yo mbala moko. Donc ba si yo na piège na yo moko, ba bi ke ye asilika pa en pamba. Soka to bi likambu bi se boy, ako tuna, ako silike ko sa bo to ko zoye. Tant ba meke te kolinga bongo te. Linga ba ye ba ka oto za ndenge nini. Mais tant likambu ekoye, tant on sait les réactions ba bi ah Asakaboye, na sepela mingi, na elo comment notre président Félix Tshisekedi le montagne le babi. Je ne suis pas dictateur, ne faites pas de moi un dictateur. Et là qu'on a fait ekotanga na mutu hein. Ça fait réfléchir. Abi, je ne suis pas dictateur, ne faites pas de moi un dictateur. Français par le bien abino qui méfie-toi avec l'eau qui dort. C'est ça mon face à la bongo. Mon truc ba yeba to ba position na oni so za ndenge. Zalaka lokwa ba embadi. Moi ba embadi. Ba embadi bazalaka alingi na ete ma osekisa yo embadi aza ndenge wana alingi te masekisi yo kaka yizo kanisa alingi nzote alingi te ma osekisa ka poso ka lekiso position na ye penza boso sali mabe. Donc na moi conseil ya kopesa na bana na biso lakisa mobile no bolingo zala serviable na mobile na yo yeba kotana mbetu na yo yeba kopangisa ndaku na yo kopangisa ndaku na yo toilette na yo sukola yango cuisine eza propre kolinga te basali na yo la qualité yeba ko servir mobile na yo liesa mobile na yo bien respecter mobile na yo na liesa crepe na bilengeli hein papa sepeli yo pour ça nini yo pour sepeli bo vandaka bien on ne vit qu'une seule fois la vie n'a pas de brouillon le lendemain appartient à Dieu muta yebi le biazate olba ke leona na sala nanu mabe pour le bine na kobongisa muta yebi vi azate nzambe kande muta yebi vi pona lelo to suki nina lobaka God bless you mungu abariki tata nzambe kalusa kumu nzamba no benesheni bana betbos ndenge bo botala émission bokene na ba commentaire bino pe bo pesa nga ba point de vue na bino ba opinion na bino ke mama ni tutala boye mama tindeka bosala ngo tokenda na kaka ndenge tokenda na ndenge wana nzamba za na bino tata nzamba kalusa kumu nzamba no benesheni bana betbos bo bosala te soko za besoin service traiteur maman il y a nitu service traiteur de quoi sur la providence ndena ABC bino ça date de 11 ans dans 2020 à son nzamba c'est biso service traiteur de quoi sur la providence c'est ce ça 12 ans donc ce qu'on a besoin de mariage à la kitoko mariage est à la bien mariage est qui est décembre paye bien maman il y a ni tout à ça la paix concours il y a 4 mariages paye à gagner donc na loba pas maté pour na loba kanatina ce qu'on dit pourquoi na loba benga nani maneli benga maneli ayebisa yo ke nga na sala mariage pa mama eliani to eleka boye benga lili kanza ayebisa yo ke na sale pa mama eliani to eleka boye benga Sandrine Mampia akoyebisa yo benga Beya Zakari akoyebisa yo ke eleka boye na lobaki na ko sepelisa na 100% te pona nzambe te moto asala makambo 100% eza nzambe menga na 98% oko sepela 2% to tikela nzambe parce que toza bato moki toza banzambe te nzambe ni beshenel bana betu bons bye bye.